Merci beaucoup Bana Congo bandeko tout bozolanda biso à travers le monde. Merci à Bafana ya Congo TV. Bafana ya Congo TV, merci à Gauthier Mascotte bandeko tout bozolanda biso tolobaki de retour sur scène ya Pululu et puis si lelo impact ya danger na kati ya Congo bandeko tout ya monde bazobenga balobi Pululu auto sala tournée ya makasi auti ba Congo bolandaki prochainement image au Pululu asala mobange na tourner na niveau yo ndenge ba gouverneur ba seka gouverneur ya ville ya oyo aseka tia ba mana sa mabele siko Pululu auto seksa bandeko na niveau ya ba Congo Pululu azongi Pululu alobi aza disponible pona bandeko tout o bolelaki absence ya Pululu bolelaki Pululu na banzonzingi boleli Pululu na makambo ebele na ba pièce théâtrale Pululu de retour sur scène yango toyeto fouiller Pululu to solana Pululu moi muke po et ça la plaisir toujours na bandeko tout o bozolanda biso à travers le monde artiste comédien Pululu na habité sur Okoya parce que yé mikolo azo jouer na musique na théâtre azo mélanger nyonso à la fois. Pululu bonjour. Bonjour Ken Piana. Est-ce que o to sala na émission zaka Pululu o asepelisaka bato ou bien ezaka mutu mususu? Pour le Zara Moko, sauf que on est sur scène et puis là maintenant tout ça en réalité à monde. On a bien un côté lieu d'inspiration. Au monde à côté paysage, au monde à côté baya va bosser, au monde à côté c'est à point quel est le monde à côté du coloban antique donc on a bien un lieu d'inspiration quoi. C'est quoi Pululu au sala mélange va te beaucoup plus na théâtre. Mais le lot moni oso mélanger na musique na théâtre. Est-ce que oko démontrer biso que aux appels à part théâtre aux appels artistes et musiciens? Ouais, n'a pas démontrer mais poser dans pour na soif peine à répondre. Na la soif peine à répondre bandeko bazota la biso de ba question yo. Ba réponse yanga. Poser nous le temps si on a boulé l'oni na robete la bango ezoya. Merci Ali Nompongo, merci Bobo Bokele, merci à Gauthier Mascotte. C'est quoi Pululu au sali de retour sur scène, est-ce que vous pouvez expliquer biso et là on est sala qui absence à Pululu oli moi na banzonzing na ba théâtre absence à nezaki basé à quoi? Bon, ezalaki temps hein, ezalaki ka temps il y a ne balobaka les on dit donc ezalaki temps bato moni mutu nyonso soki akomi na étape moko boya likolo esengaka kaka mokili le bon n'importe quoi po na ko rabaisser mutu ko salir mutu na babiloko moko mutu ayebi te et comme bamemaki biloko wana epai ya papa na biso producteur mutu aza mutu tsaye comprendre que non oh mais baloba boye pona Pululu donc baeta la penza ba elandela na source que marambo tout baloba pona Pululu c'était pas vrai. Yango le sali que non Pululu sur scène, Pululu de retour sur scène. Donc yo mo tout monde déjà na montage, ba image na tout ça na ba Congo. Donc nazo style ça na tourner mobimba donc na bandiango banda ki santu timwana. Comme ça on ozonga to ça la sous prochaine émission na yo. Na bande comme sous baroya au barolinga to sana bango ba émission na pour bato batala so na sisi tourner à ba Congo na qu'est-ce qu'on a tourné à Katanga so na sisi tourner à Katanga ti to robeta bina tourner à Europe donc na Pululu na robeta tourner à Europe donc 2015 yo boza dessus te bo sepela pena ti to ke na bon likolo kaka ti so gratte pe to ke to tuti makola yawe to ke na bon likolo. Merci Pululu, merci Apocalypse Bella venanga Laura Lorenzo Zolanda biso na Londres, Jeanne Moussoeli, Gauthier Mascotte Bolanda biso. Alors Pululu, est-ce que ndenge bandeko bazolanda biso ebele boye? Yo lobi ozo sala tourner, za tourner kaka ya théâtre ou ozo mélanger nyonso la fois? Nga nazo mélanger. Vraiment base d'abord c'est le théâtre. Et à part théâtre, au moniteur on nzamba pesi odomo bo faut pas olinga ko bombango. Bato belé ba condamner nga. Babinanga ke Pululu yo ko kama musique tete musique ezaka te ke nona koma na niveau ba fali na niveau ba papa wemba na niveau ba wera te. On comprend nga na sala musique pona olakisa kaka don na lakisa talent wana nzamba pesa nga na boy na bomba talent na nga na kati ya valise na sekuna te. On comprend pour un jour nzamba tu nga mais don na pesa ko pe wembo sala na oni. Na minute chose qu'on a na bango na comédie na musique et puis na sangi sango pesi comédie musicale. Donc to ke net na trois plans. Na ke na comédie
à part na kepi na musique à part sans comédie après na sangi siango lisusu na comédie musicale. On comprend. Donc on s'appelle featuring na Pululu donc on savourait pena bilenya Pululu cette fois-ci dans na beka cette fois-ci je suis de retour avec Pululu en force et en forme. On comprend. Donc on a décidé même babiloko na salle na studio. Tout le temps on se référer na mamobele on se référer na vie takinga. Vous comprenez? Donc ils ont la mamobele na kat mamobele. Donc Pululu na musique na théâtre. Merci à Kemus à l'international aux Hollandais à Londres. Merci à Apocalypse la Mimita qui na Nice aux Hollandais Mimita qui na Nice aux Hollandais. Alors leader réputation on peut beba kobude ba producteur Pululu comme fier Pululu senga ka cacher likolo lelo ozana besoin au sala partout dans le monde. Est-ce que masolo te okaka ya kosenga ba taxi likolo Pululu fier eza ba les ondi ou bien za makambo ya solo o batu baloba kasi yango na lobby omoni producteur soki en vouloir yo pas zongi sa sous na espace na yo ezala moi passe et va comprendre que non mais ce qu'on attendait de Pululu c'est pas vraiment ça. Vous comprenez? Bah to tourner na bango babiloko donc et ça lui paie bien. Net choix mia le lope vient nga sur na PC mot te place à ça malgré vient nga modéro à diaboliser nga temps vient nga moni ki mutia mabengo ezo utaka pa na biso moko. Vous comprenez? Vient nga choix mia lolo abengi azwinga te a signaler major zolo bino problème ezate na benga major zolo abengi nga singa no te au style na choix mia lolo vient nga PC ngo pa modéro. Modéro benganga bakal au monisco place bakal on utaka ba producteur ba fongol na ba mais biso na biso net vient nga modéro to va gêner to la ne chambre moko mais diabokaka donc rien à dire, rien à commenter pour Yanzambe soit fongoli utakanga ti on a le que cette fois-ci on a nenge nanga. Donc producteur a besoin de contacter Pululu, contacter nga parce que mokili a besoin nga mais biso na biso ba alingi nga te donc il y a rien à commenter, il y a rien à voir. Donc, merci. Merci qu'on a aligné ça l'Apocalypse, c'est bel plaisir. Richard Amelin l'international, Sébastien Kungwati, c'est Witi Mamadou Arisho. Mais quand expliquer les solos na comédie non, ngana lingi na nous pena ba comprendre ngo ke ne na za boye na za ba tourner na nga na zo sala donc na théâtre pena donc on a musique donc ba producteur ba lingi ba vivre loko oyo ba chara maboko ba ko sepela nango parce que ya osa mezati ya le bezati donc on a les locaux on sala avec beaucoup de passion que mo qu'il fait sepela ba découvrir sur deuxième cachet de Pululu. Vous comprenez? Ngalingi to vivre na Pululu wana parce que ebele pe ba loba Pululu asila est-ce que Pululu na muneno ye nango oko kasuko ningisaka loketu ne sa bon solo bilanga na munene bon fait sans souci nga lekaki na munene te azala muketa encore munene comédie bakisa mi donc la comédie c'est dans le son donc sentir en fait ya osanti yango ezate bato ba osanti ngala linginde na minute na loba pena face ba producteur nanga tout donc ba vieux nyos balinga Pululu bo vivre Pululu bo benga to sana bino masolo parce que ngala zo commis nous avons besoin de vivre na Pululu parce que bato ba landa ba na souci Pululu la sala ta démonstration muke bengi ngala émission no linga mbangu na loba ka na te ngala lingi na information pena message le kané na loba boye ke ba fan tout bazo landa nga partir à Poto Angola Australie monde entier ba tout bo landa émission oyo wana kutu vie donc avant ba tout ba no boa kaye donc abuta no pa na nga Pululu donc on a le bien pena donc ya ndenga solo donc ti vie ba tout ba ko boa kaye za bien pour ngai na salive na nga na bundi ti vie na nga ba tout ba ko boa kaye azaki prêtre mais via bimagi tenga ce qu'on a sali pena ke no via bimi a bango tout bae on comprend wana pena vie na nga kungwati c'est 8 motema malili est-ce que ba bien voilà donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Alors Pululu na habité parce que les autres ont minute belete tu as besoin ça la moi on l'accepte on peut si numéro de téléphone. D'abord numéro de téléphone est 081 54 52 249 donc plus 243 81 54 52 249 d'abord tout balingi ba joindre nga mingi na betaka c'était na ba producteur na biso donc ngayo naza sur scène et bon vouloir ngate donc naza vraiment dans nazali
Donc à part babulo wana donc ba idéologie mususu eza o que non ba producteur so boche maboko poto c'est pela lisusu na deuxième phase cachée de Pululu. Donc na théâtre na donc ya osambati. Donc ba tout balingi ba soutenir ga disque na nga na osala o esanga na théâtre na musique ne ba vie danga basala ba masala nga mbutalika so ba vie ngadia dia ngadios mokere ko revient na nga na pese mbote place oza na ba London et nga naza Naza dans le numéro on a plus 243 81 54 52 249. Donc bobenga pena boyo ka proposition nga boyo ka idée nga après boyeba ndenge jeza. Donc ezaka jeté que non to ke na théâtre oui. Mais ce que lelo na ke na ngona ndenge moko boye o ke non so ba producteur boche maboko ezaka ko bimsi Pululu suna ndenge mususu. Donc ya sambeza te. Yango wana quoi. Donc na pesika mote na Major Zolo Hermen Kaba na Pululu monite ndenge bandeko balobi bobo bokole pe azolanda yo bandeko balobi Pululu akoma ogeye omonite tolobi po bandeko bazela koka na art omonite soki yozo bisanga kenonga na koma ogeye bango bayebi ke Pululu l'artiste le plus sympa de tous les artistes et comédiens. Donc on s'en met à dire le mais yo je franchement est-ce qu'il y a là mais merci beaucoup. En dehors, il y a comédie. Tu as vu que Zoé Mbappé. Oui, Nazoyemba. Nazoyemba, mais nalingi pena batuba découvrir. Machuda Mandangi, on est ça là bien. Ah, wana goûté ça va bloquer c'est les câbles. Mikolo, tu as un bloc ya ba Kongwa, tu sais oui, tes ali. Ba bloc ya ba Jean-René Golo. Mokile ni makabato te ata Jésus pe ba wangana kiye. Ba fiti bangu nata balobie ma. Jean-René Golo kokipate. Merci beaucoup, merci Blaise Kibong et merci Richard Amelin. Ça bi to Jean-René Golo. Merci beaucoup alors. Bana poto bobete la Pululu mo maboko na bite so so sabiso ka ne loko msusu baba biloko ezebele on la liga ke no bato ba découvrir et surtout na biloko na sala donc tourner na sali ya ba Congo wana so na silisi yango bo zo ba image juste ba extrait ba producteur faut ba zo ba extrait ba séquence wana pour poser en 2015 na pena tourner na Europe. On comprend tout ça lika tourner to pena to sepeli si bana poto poto la bato balobaki lobaki un peu trop mais na ngola nzambe ndenge je fonga mi nango boy makambo ezongi na temps bana poto peut fois découvrir pe bato belé et pourquoi pas moi si go tour nzambe roulage a fongoli pe kota Pululu na ndenga temps na ndenga bien que 2015 to kutana bango ba vivre ba spectacle en live de ba producteur tout o bolinganga nga o bolinganga toujours Nazali nazana bino numéro yango wana bobenga boyo ka idée petit na bino et mama tournage bino si bo fongoli mitema mais biso na biso ka ande mitema ezaka ya okanga tolingani te yango wana moni ba Nigérien bazo évoluer makasi ba Ivoirien bazo évoluer makasi biso moko art na biso ezaka pardon ezo kitara parce que jalousie ne legi trop jalousie legi trop faut le bela mamwana pour producteur tant fongoli mutema ba benga artiste na benga Ken Piana mais ngala de comme la tour na benga Ken Piana o te na benga été aza fier fier ngo ya nino salelo yo mwasi na ngai merci beaucoup alors merci bandeko tout bolandi biso na poto masolo Pululu abeti ya modero ezaneti ndeko na biso moko Frank Stemai soki basenge numéro na ngai pa batapoto o azalaka nango te tandis que tozalaka na ye eza complexe natangi numéro ya modero po choix mia lelo vie nanga ayebi ke ayebisa i modero abenga ngana ya tourner bon so na tourner moi on na ozwana yango na futela bana chic sko yozo linga tenga na tourner po na futela bana chic sko bana langa tomba okoma lelo ba fazer ba sheki est-ce que ba no yo senga mbongo pa na e bana na fo batanga bana na fo bazala bien merci mabene mutema mabe wana nde to boya est-ce que o mona ngana fang chaque jour te mais ba senga numéro na poto o ngana Ken Piana tomo na kateza ba complexe nde ezoboma mokilio. Alors merci beaucoup bandeko tout bolandi Angel Moussaïl Magizembe Koko Arafat ingénieur Aloïs Aimé Lumbala venangai Dadi Mabundu na France Jiclash Wabelo nazo bapele belé ya bana poto ya bana Angola South Afrique du Sud pena donc ya olobelate Australia Allemagne nazo ba poto ba message na bino
nazo ba appel na bino ba remerciement na ba erreur na sala nde bo corriger nga penza na sepeli makasi donc nga na zana bino et bobenga kaka toujours na ba remarque bo sala ba mambo belé bo sala na zana bino merci beaucoup na lingi bino trop na donc talaraka vraiment wana artiste na bino Pululu et on s'amuse te bo continuer ko lingane bolinganga po trop bo so ba biloko asike beleza donc et belé merci et sopana ki na minute oyo ezongi pena na ligne quoi merci beaucoup alors toke na so bandal parce que mabela kitambo yango bandal na ngambo mai